Sengo ya koyeba ke bozalaka ebele devant ba poste téléviseur na bino kolanda magazine d'actualité ou ebendelaka bino ba information ya musika na pembeni. To fongo l'édition lelo toyeba ke deux leaders ya lamuka Martin Fayulu pe Adolphe Muzitu basalaki retour na mboka uta mokolo ya samedi 22 août 2020 na mboka. Regroupement politique lamuka mokolo ya samedi le 22 août 2020 na 9h na aéroport ya Njili. Putulu et mataki makala etikalaki lamuka comme plateforme pena ba parti politique na ngonyoso. Plus de 10 000 personnes bakitaki na nzela pona koyamba mwana mboka Martin Fayulu Madidi Mafa oyo azalaki candidat na élection présidentielle ya 2018. Pena pointe coordonnateur Fumumpa Adolphe Muzitu oyo azope sa passation à pouvoir d'ici là à kotika ebonga ya coordination wana ya lamuka nenge tolobaka toko zoomele bango zoomelage toujours Putulu et mataki makala ekitaki bakitaki na base na Sainte-Thérèse pona kopesa idéologie elongo na ba membre nyonso ya regroupement politique lamuka bakitaki pe banyataki meeting ya 2 heures du temps ya kofongola idéologie pe kotelemela mauvais système pe mariage ya FCC cash coordonnateur ya plateforme atikala kisimate pe alobaki tozali bana ekolobo andeko babolingo eloko ya liboso ndenge na telemi awa na kosenga na bino biso banso tosanjola nzambe po bayira mbongo kimoyibi eleki bandeko molili ezali kokota lelo toye avant mais tosali plus de 4 heures po toyawa nzela eyindi koyamba oyo boyambi biso ezali esengo mais yango wana naye awa te mpona kopesa bino message ya désespoir non naye awa mpona message ya espoir mpona kobimba na situation oyo Kabila na Félix batie biso oyo batindaki ndanga na basengezi bakende kobebisa maponomi ba décision bino bozwaki basalo basalaki mais nzambe azali monene na yebite soki bayemise mona monene il est grand plus grand biloko oyo bokomona awa ekobangisa biso te toyokani eske tokobanga to tokobangisa tokosala nini yango wana banda le 8 février 2019 nasalaki proposition ya sortie de crise nakomeli Union africaine nalobi na Union africaine boye soki bolingi solution ezwama awa na mboka oyo boza na solution mibale ya liboso solution yango mibale kombo nango nini la vérité des urnes kombo nango nini kombo nini voilà vérité des urnes oyo nayebisaki bandeko ya Union africaine nakomelaki bango le 8 février 2019 na wuti kokomela bango lisusu le 8 février 2020 ndenge moko nalobi na bango boye soki bolingi mboka na biso ebonga tozonga na constitution na biso lobi boye banda le 30 juin 1960 ti lelo yo mboka ezakaka na crise pona nini pona
ba institution ya mboka na bato yo bazali kokamba yango bazali ba oyo baponami na peuple te oye asali ete nazongela bino awa lelo ezali esengo to esengo te sanza motoba na libanda bandeko na ngai jour pour jour nasali sanza motoba elingi koloba katikati ya mbula na libanda tosenga nzambe topesa ye botondi na ndenge azongisi ngai awa tokutana na bino nalobi likambo ya génocide awa balingi basasa biso babengana bakongole oyo bazali kuna na este po bato mosusu bazwa mboka bazwa nkita ya mboka na biso me mwana ya mboka wana kombo na ye Dr Denis Mukwege betela ye maboko azali kosala mosala monene mpona kobatela ekolo mpona koloba makambo oyo eza koyela biso ya mabe mpona mokili bamona yango batya miso na bango ebongo banguna babanga bandeko ba bolingo mboka ezali na pasi mboka ekomi na misère ya kosakana na yango te bozali komona bino moko bolobi awa dollar esali nini dollar esali nini omoni pouvoir ekomi oyo aluka atia Ronsard Malonda polobi akende kobebisa lisusu makambo tokondima yango tokondima Ronsard eske baloi oyo ya mina kuna sakata tokondima yango ebongo bajuge oyo Félix ake kotia na cour constitutionnelle bokondima yango bandeko na ngai tokokende ti wapi kaka kobuka koviole constitution mikolo nyonso bomona wapi moto oyo aza na mandat juge ya cour constitutionnelle mandat ya mibu libwa balongolaka bango nsima ya mbula misato bozwi tirage au sort ezali kokota lelo toye avant mais tosali plus de 4 heures po toyawa nzela eyindi koyamba oyo boyambi biso ezali esengo me yango wana naye awa te mpona kopesa bino message ya désespoir non naye awa mpona message ya espoir mpona kobima na situation oyo Kabila na Félix batie biso yango wana banda le 8 février 2019 nasalaki proposition ya sortie de crise nakomeli Union africaine nalobi na Union africaine boye soki bolingi solution ezwama awa na mboka oyo boza na solution mibale ya liboso solution yango mibale kombo nango nini la vérité des urnes kombo nango nini kombo nini voilà vérité des urnes oyo nayebisaki bandeko ya Union africaine nakomelaki bango le 8 février 2019 na wuti kokomela bango lisusu le 8 février 2020 ndenge moko nalobi na bango boye soki bolingi mboka na biso ebonga tozonga na constitution na biso constitution na biso elobi boye banda le 30 juin 1960 ti
lelo yo mboka eza kaka na crise mpona nini mpona ba-institution ya mboka na bato oyo bazali kokamba yango bazali ba oyo baponami na peuple